Bonjour, bonsoir, Karine Zolo qui est au Congo. J'espère que Binonion soit vraiment l'Angolou. Il y a mon Nzambe. Boza très bien. Alors, on a très bien. Vraiment, toute ma famille va très bien. Vraiment, biscapé Bozali. J'espère que Kimia et Zakati na Binolio na comprendre ma vani kabwe. Nzamba révélé le mon boy pour esa question pendant de mitunara mais à partir il y a documentaire mon auto la sikoyo na zu le coup la moi biano ma réponse hein. Donc histoire en années histoire exacte est-ce que ndenge to botamara biso to kufara est-ce que ça a permission nzambe na ngi ko to partageant biso na bino ensemble parce que ils le roman boye linga neti mo ba réponse neti moi na fona solo on a biso. Donc, eza ndenge ni l'histoire en oui na biso na bino temenga na bino donc ça li biso. Merci. Donc eza que nanga ba eza kana batmuso so mona abota mindoki ayeba kite metanga kola ko mindoki. Mutu so sakota andanga mutu so ke na ba sens occulte mutu so sala ba sacrifice asala marambe belé à mabe ki sa mbongo ki sa succès. Qui est célébrité car ndenge ni mo bokomona siko ekomaka na moment moko boye okomona mutu tango okoti tango sunda kanganga na pesa exemple tango sunda kanganga to ndimi kindoki na yo to ndimi ko simba kisi to ndimi ko kota sans sécurité ekomaka ndenge polo ngana maboko ya nzambe à partir ya moment oyo okomi ko salela condition oyo nganga to bandoki bazopesa yo. D'accord, tout sacrifice au bazo pesa yo à partir ya wana ndeko na ngai tango kako so koto te makolo na kati et que comme ko pratiquer makambo oyo nganga to bandoki to science qui to sacrifice au basengyo yo zo pesa à partir ya wana ozali susu mwana nzambe te okomi pena kokoloko ya ba kokoloko ya Lucifer on se comprend donc l'esprit mabe mutu ba komi na yo l'esprit mabe mutu ba komi na yo. Alors tant l'esprit mabe ba komi na yo et qu'on arriver à un moment moko boye par exemple un jour quand des alaka ba tumsunde bazo si baba kisi bazana bandoki bazana bandaka nganga obeli grave ba réclamation et komi koya ke okufa ba ekozwa po kufa soki ekomi ke obongoli motema te yeba ke tango okufa okeneli felo. Pourquoi tango okufa okeneli felo? Okeneli felo parce que au salaki mabe. Et puis premièrement, avant de nous que l'ifelo, tant qu'on kufa wana, permission wana ezalaka nzambe te muta permetaka pour yo kufa. Te. C'est la permission de Lucifer. Lucifer a fait sa permission, ba eko joyeux OK, ceux qui na monde nini o ya bango bazana ngona mususu ceux qui na troisième monde, ceux qui cinquième monde, ceux qui deuxième monde, ceux qui zaka neuvième monde, OK, kuna pa na bango. Ozomona, OK, ce ko kuna kozela yo sikoyo ti na jugement do ke ne li felo kuna o ke ne kozika ya kotelema kuna bon sikoyo ndenge nini esalaka ke permission bolo bana tamsu o pona nini permission nzambe te permission ka Lucifer non nzambe ne futa permetaka po biso ba congolais tout ça teti même na makama mulimu to na teti problème eza boye tango yo kenaki ndako nganga tango yo ebaki koza ndoki eko ondimi yango ozo pratique yango tango yo kotaki ba science occulte ki ozo salela ba condition na bango bazo pesa okomi homosexuel okomi pédé okomi lesbienne obotaka susu te oteka bana oteka boye oteka koye osala boye oboma boye osala boye obebisa boye ozo comprendre ça veut dire que otunaka permission nzambe te en plus de ça omonaki ke nzambe aza incapable te yo omoni ke bangonde baleki na puissance na pouvoir na mayele na kopesa na bozui omona ki ke bango baleki nzambe pe asala apesa ki biso pouvoir d'abord ya kopona le bien et le mal. Comprendre donc apesa yo pouvoir opona ye to kuna siko yebisanga mukolo yo kokufa est-ce que Yesu souffre pas sa permission? Non, permission comme na maboko Lucifer na maboko Lucifer. Donc, exactement que on nzambe mutape sa nzambe tazwaka na batu nyonso te. Nzambe apesaka oui apesi biso bana to boti mais nzambe azwaka nyonso te. Satan plaza oyaye azwaka. Nzambe paza na ba oyaye azwaka. Tango ya kopesa ordre ba ange baye ange je sais pas ce qui ange de la mort baye bazuyo okei na lieu de repos ti mukolo tango ne kokoka ya jugement. Donc Satan peut azawana oza kindoki oza mutaba kisi oza mutaba ba science occulte mutanganga mutamisala ya bien te pédophile violeur makambe bele kaya mabe ko boma kulunaire yebaka mukolo ko kufa soki osali repentance te avant kufa mais mukolo penda zolo ne ko tchana likolo nda
Non, non, non. Kokanisa te que c'est Dieu qui a permis. Non. Et ça, Satan t'a permettre pour au comment qui déjà kokolo konaye. N'habite ce besoin comprendre ngai. Pourtant yo kena ki na ba monde wana o senga permission pa nzambe te. Et puis pour eba ki bien que soko senga permission pa nzambe, nzamba izama kamna ete. Yango kena ki mbala moko. Ozolanda. Siko tant okomi kuna okomi ko sela ba condition na bango. Mutu ata na akufi na nzambe te. Oui, c'est vrai. Biso tozana so batu, tozana misu mibale, tozana 4 5 misu te poto mona. Yango to mona kaka Dieu, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reçoit. Parce que moi, tout le bamabe, moussou, c'est pour tout le monde au-delà. Mais il faut comprendre le comment yango peneza pour n'anga peneza clair. Que oignon se koufaka. Et ça a permission nzambete. Satan pas permettaka. Satan pas permettaka liwa muta tindi pe ba démon pe ba ange wana démon ya mort pe ba yeba juyo pe ba keno pe kuna soki na monde ni kuna kofia kulo ba film ti ozela pe tana pe ekokoka pe yake oke pe osambisa manga ndenge na bino kuna ezalelaka yo moko yebi makambo ndenge ezalelaka kuna ozomona. Donc voilà, c'est ça et l'autre na ngana faire comprendre biso yango yo. Donc yebaka ke tango ponika ya kusala mabe ozana mwana nzambe te. Tango ozosala malamu yeba koza mwana nzambe. Tant on a dit pena mabe eza pena ba mabe o ya kindoki kokota ba science occulte kokota banda nganga pour na succès, pour na pouvoir, pour na domination, pour na komona ka ba mabe ya batu kolata ka ba maneti lokola mobuta banda kolata ba maneti ya koyeba makambu ba nzete ona koyeba makambu lokola mobutu asalaka repentance te tant ba réclamation ya liwe komi ko ya pona ye azana mamboko Lucifer ye moko. Exemple na pesi yangwana ete ya bisoba.